ete bato bayike botuni bomoni mikolo minei tope misato na monanite po ete sengeli to kimaka lolenge oyo po ete toyaka kopesa bilo basango mboka te po ete faci beton yenda lingi kosala biso boye lelo oyo mwana mama bimbaki kokende wenze po ete asala mwa wenze azonga ekolia la sebala mwa bileke kokende mosala ba police ba akofile ye malheureusement bakangi ye e bisika bakene ye tokoluka toyeba Tatiana aza arrêté lelo nazando mais batiki mwana ye bakei na ye bisiko bakokei na ye ba chance nzambe aza malamu apesi biso mo esiko toko batama donc bakendaki kuna bisika o biso tosala ka mosala bakei ko luka biso na local na biso heureusement kuna na local wala tozala kite mais tolongwa te tolobaki ete to pemi mwa moke to changer kaka ndenge nzambe alinga ko lakisa biso penga ndeko la bino boye bazali ko lukanga na lolenge oyo elongo banite sikoyo lobi moleki babengaki mamour na numéro ya motu moko e balingaki bakanga ye heureusement ngana yebise ke kokende te numéro nyonso kobengo ya Kinshasa kokende te numéro yango ebengi ye pe bamenonce ye na super lemba na mokolo molobi na pokwa heureusement ezalaki pembeni ya balabala oyo ya vandaka kasi tala bato bakoteli ye boyende biso tokotonga Kongo. Merci Nabilo Batobozo le Bakou ya kolanda biso na mokolo lelo na ezui bandi ko balandi ezui ezali bongo branche moko auto chano océan du Congo pour kolande to chaka litono na i pe to chaka les points sur les i pour ete makambo etambola na kati ezui to zala rappeler ba Jean-Baptiste pambate naissance Jean Baptiste ezala ki pour ete aya koloba bosolo acha likambo na esika na yango bandi ko balandi to sala ezui ba abonner na biso Océan du Congo encore une fois merci bon continuer ko s'abonner bon kozala ka décider la chaîne de la Libération et merci na ba fidèle penza oyo baza kolanda biso du début jusqu'à la fin pe ko partager l'émission ko liker ko tshaba suggestion pe ba j'aime pe ba commentaire tika nzambe ya lola abate la bino bandi ko balandi mikolo mileki mwa miike na banzi ete bomonga na etando te pe bozwinga ite mingi na nzela ya singa ezalaki kaka tozaki na makambo na lolenga koluka kasi boyebi ke na tango o biso tolobaka bosolo nde monguna pe ayebi na kotelema en tout cas batalisi biso mwa mandoki makasi kasi esengelaki pe nazonga mwa nsima mpona yeba lolenge nini ya kokatisa esanga o bisika naza kokende po ete biso tolobaka batafendaka tando na ntina ya tafenda bakatisaka ebale te na posa ya kokatisa ebale to mpe bakendaka kotala bandeko te na posa kotala bango kasi yo wali na eloko te yango omoni ete ebongaki ete nazonga mwa nsima pamba te badongolo miso bato mabe batelemaki bipai na bipai mpona koluka lolenge nini ya kolongola ngai to mpe kotia ngai na bisika ya mabe yango bandeko na ngai bomonaki ngai te mpe banguna batelemaki mpe na molimo mpe na nzoto kasi na ngolu ya nzambe tata ngai nakimi yango ekangi kabu ya l'homme puissant mais tokoloba ete toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet pamba te tokoloba makambo ezali ya mabele ndeko na ngai biso tokobundela mabele tokobundela bozuite tokobundela course au pouvoir te ngai nakolinga lelo te po lobi la tongo bavote ngai nakoma député nakobunda te po lobi la tongo nakoma président de la république nakobunde tumba oyo po ete tout kongomani azwa lisekwa na ye soki ezalaki mpona kozwa bokonzi bandeko na ngai mais déjà mpe na se nazwi yango pamba te baproposition mpe koya na lolenge la yo na mayele la yo to koyepe ko tshona esika oyo kasi tina na ngai ezali nini congolais iso alia engbele na ye malamu tala tina badongolo miso bakoyina biso bateko balandi yambo tokotala mama ya likambo la biso urgence mobelemi mwana mère bauti koberanga kaka sikoyo na jojo na mika balobi ete na ntongo abimaki kosala wenzela bango kuna na bandalungwa po ete azongaki na bandalungwa kasi bapolisi ya ndenge bakoluka biso babandaki koluka ye kasi toyoki ete barécupere mwana me moko bamemi ye na bisika oyo toyebi te kasi tokolinga mpenza kolandela yango na bolai pamba te babenga kaka sikoyo nde nalobaki naye mpe kotelema po ete naloba na bino Tatiana Osango azali bongo na maboko ya bapolisia kasi bamemi ye na bisika oyo nanu nayebi te nde tokokende kotala kasi bato babengi ngai balobi na ntongo akendaki wenze yango nakoluka tokutana na jojo na mika ndeke wali cameraman na ye po ete basembola ngai yango mpenza malamu po ete naye bakoloba yango kasi eloko nakoloba na bandeko na biso bino bato bokoboya biso to libere mboka bino bato bokolinga ete banyokoya biso boye lelo oyo na banzi ete bato bayiki botuni bomoni mikolo minei to mpe misato na monani te po ete esengeli tokimaka lolenge oyo po ete toyaka kopesa bilo basango mboka te po ete faci beton ye nde alingi kosala biso boye lelo oyo mwana mama abimaki kokende wenze
poete asala mwa wenze azonga ekolia la sebalanga mileke kokele mosala ba police ba ko filer ye malheureusement bakangi ye et bisika bakena ye tokoluka toyeba Tatiana aza arrêté lelo nazando mais batiki mwana ye bakei na ye bisiko bakoke na ye bande ko balandi toko boya boye yango biso toko senga bino misolo poete biso peto milengele ndeko langa soki police baye ko kanga ete bakutinga na ko tambola mwa biloko langa mabe bondimi tete ngana ko repousser ba police wana petango na ko bela bato bakolinga ba liberenga mais tango toko batamaka tango toko kima poete esika oto zalaki chance nzambe aza malamu apesi biso mo esika toko batama donc bakendaki kuna bisika o biso to sala ka mosala bakei ko luka biso na local na biso heureusement kuna na local wala tozalaki te mais tolongwa te tolobaki ete topemi mwa moke to changer kaka ndenge nzambe alinga kolakisa biso penga ndeko na bino boye bazali kolukanga na lolenge oyo elongo bani te sikoyo lobi moleki babengaki mamour na numéro ya motu moko e balingaki bakanga ye heureusement nga na yebise ke kokende te numéro nyonso kobengo ya Kinshasa kokende te numéro yango ebengi ye pe bamenonce ye na super lemba na mokolo molobi na pokwa heureusement ezalaki pembeni ya balabala oyo ya vandaka kasi tala bato bakoteli ye boye nde biso tokotonga Congo moto na koya lokola tangaka kombo ya océan nde bino bolingi bokele bomoni po ani na lingi lineti te polo ko bomisa bato bayike yo muto finga kanga aveugle soki na lobi na longwa lineti na nga bino bo corrompi tala ndenge bolingi bo bomisa mona bato lobby na super lemba heureusement ezalaki pembeni ya barabara na vandaka bo soki te metango musolo lo bakangi ye na place na ngai bandeko na ngai toko nyoko bo sala makambo biso toko senga bino poete to bunda etumba matondo la ndeko langa oyo bengaki nga lobi oyo benanga mama océan ata ba $10 moi passe la poto ata ba $10 ba $5 ba ndeko langa to ko boya biloko la te oyo zai nango tinda meka si tala ndenge ni makambo ko umela yo vraiment nzambe alekala ko pambola opona nini o ali na souci ya libération ekolo na yo tango na ko swado na ko yoka pasi oyo zo yokela biso kasi bandeko mususu bazana misolo bako yo capacité bandeko mususu o bazana misolo bandeko langa bako yoka na bango pasité bango balingi malamu balia malamu basala me Congo bakanga biso lolenge oyo banyoko ko biso lolenge oyo ba menace ezalaka na ba innocent ya bato kaka po atanga kombo Océan de la presse kaka po la chaîne Océan tala ndenge lobi mbeba elinga ekozwaye moto ayena ye makambo mususu asala ta ko sala te akomi ko linga siko ko kima kozonga na ye pamba te na mboka na ye moko asali na impossibilité ya kobika malamu kaka po Océan lo baka bosolo boende to kotambola kasi to landana na bino likambo o eleki la France premier ministre français nini ya lobi na interview na ye na BFM alobi nini alobi boye alobi na likambo ya président Union africaine alobi yango na France Africa kuna France elobaka mingi makambo etali Afrika ba interviewé premier ministre na bango alobi boye alobi moto lokola Félix akoki kozala dirigeant te to pe président ya Union africaine te eza balobalanga te alobi Félix aza mikolo nyonso à l'air abima boye mabe akende boye mabe azali kosundola mboka na ye oyo ezala nzala mboka na ye oyo ezali na koboma mikolo tu azali kosundola mboka na ye oyo ezali na détournement mikolo tu alors bakoki kotonga mboka te to pe ekolo te na président irresponsable ezali maloba la ngai te ezali maloba ya premier ministre français na interview na ye et puis soki boteli bilili ya bafoto bakangaki bachei Kagame liboso Félix na sima yenda azali mokonzi azokamba filika. Cela veut dire que mondele ou ya premier ministre ya France a raisonné à tali ete maloba obo océan balobaka et ali bobele bo solo bali ko cha bobeli tono na nzete po ete ba benga ye malamo po ete soki ezangi litono e combien eloko mususu combien de fois toleki netando eke
tozali koloba na bakongomani ete Félix akosala le côté parce que Nzambe aboya ye bandeko na ngai. Depuis je parlais ça, maintenant nako qu'il est toujours que 3e année. Ngai nazwa rêve wana quand je remerciais mon Dieu. Potango balobi que Félix alongi. Na mona stati ya mwindu elata chapeau ya mwindu elati manette ya mwindu e bimi na mbetu langa bo na changer langage na bimi na loye si pasteur na ken église na témoigner na ine tando eke na ebisi bilo ke to bunde tumba pamba te Félix Nzamba boye Félix akosala mosala malamu te Félix azali moponami ba kongomani te po akokaki pe ko yiba pouvoir ndenga yibaki mais akei po aboma kabila to pe asala mabe na bokipa mais po na ye azali fui oyo satana nda utiliser ye po aboma ba kongomani na loba yango na lolenge tout et lelo boko mona c'est que nali mosakoli ya malamu pona nini boko linga te mbela na ngata ngona ko benga bino ete bonzi mateto kufa po boko zwa pamela na République démocratique du Congo et kolo Congo ba ko benga biso bato la bolema ba ko benga biso bilulu pamba te to kokoka te to telema po ete to libérer kolo wa biso bande ko babino ba ko telema ba ko nganga ba ko zo ba risque na mboka o ba ko boma moto lokola nyama na mboka oyo ba ko assassiner bato na mboka o nzalezali metala tata mokonza mboka ali bobela ndeka likolo ya zanga nde oxygène mokolo ya avie ko katana ye akokufa pamba te azana oxygène te donc ye oxygène na ye zali bobela kende Burundi oyo biso Naba Burundais, si je ne me trompe pas, tous à la coopération te. Mais yé aïe, a zongi si coopération wana. Pe bomoni ete biso na bango tolingi toyokana na boyokani wana eza profitable pour la bakongomani te et elle est profitable pour na balkanisation ete este kende bale malembe moto la moto akata tina likambo na ye siko mendele mususu ba ko mona mabe que comment peuple oyo baza insolvable insupportable peuple oyo tokoki kozala na bango te po ete bali bato la bolema comment mboka na bango etondi kita mboka na bango ezali na biloko biike mboka na bango oyo toyebi lolenga ko bato bokaki kona lelo lekani kona eboti ndeko langa biso tokenaki la mabele ya fondation tokenaki la mabele ya bandeko la biso mususu matondo bisika bazali bandeko langa tokuti misili ko bote bele bakataki de matiti ba tokuti misili ba obaliaka misili bakolia yango ya boledo eko bima na mabele ba kolona te tokuti bambuma eko bima ndeko langa mabele nini kitoko wana mais combien plus fort peuple wana zana nzala mais propriétaire ya peuple wana to pe mokambi ya peuple wana ya zana en l'air ezali maloba na ngai te eli maloba ministre français donc asali étude po ete abimisa yango lobi non mwana moso azana raison tanga beta ka mbele ete sengeli babunda mboka oyo ezo senga délivrance et délivrance ya mboka wana ezo ute pa na ngai na yo e ko ute pa ya moto mosusu te e sengeli ngai na yo nde to délivrer Congo to ko délivrer Congo ndeli tango to ko benga na Félix na Lombango po to benga na Félix na Lombango ezali ngana auto sangisa makoki parce que Félix ba pesier l'armée na banguna na biso po ete ya assassiner biso alors siko eloko ni to ko sala to bunde tumba bandeko na ngai mboka na biso ezali la pasi mboka na biso ezali kati na boumbu kasi lelo tango bako terroriser biso ndenge bolobaka na lokota ali falasé tango bako bangisa biso tango bako luka biso ko sala biso mabe lobata bino moko est-ce que nanya kozesu na courage ya kosala likambo penza na bo pikiliki pe na détermination ndenge bilo bolobaka na lokota ali falasé est-ce que tokobanga te pamba te to alika na mai na makila est-ce que motakolenga te siko tango tokosala loloko ya kobanga nanya ko ya ko soutenir biso po ete bilo bolingo pesa biso maboko te mose tango ba ko kende ko bunde tumba mosa tomboli maboko likolo ba Miriam ba tali balobe za révélation mosa koki kolemba mais tika biso na ba Aaron na ba Josué na ba Caleb biso tout na Israël tozwa maboko la biso to soutenir Mose po ataya lembi maboko la biso ko soutenir ko zaka likolo pamba te yende ako délivrer biso mais soki maboko na ekiti na sezali échec ndenge moko ngala zo yebisa bino lelo soki lelo babomi ngai supposons ou bien ndenge bakangi mona mère babomi lelo ou bien ndenge lobi na super bakangaki mamour babeti eto masasi place la kufi me babomi ngati o mote na koya sur l'étendue te na koyina lesu Congo davantage
Nako pamela Congo ba pamela mabe. Pambate peuple bazo comprendre que c'est le temps de la délivrance. Comment peuple moko ba ko endurci mitema na bango pona bolamu na bango moko. C'est incroyable. Peuple nini oyo bazo kokate bazala souverain. Bazo bungisa souveraineté na bango. Peuple bazo so bokonzi bakabeli Kagame. Félix azui bokonzi apesi Kagame. Félix azui bokonzi akabi yango po yeboko moto ane lokote ali moto la bolema. Etala lelo balingi ko pesa biso phase ya kokimisa bitumba balobi to landa ranson po azo ya kobeta. C'est la distraction pure et simple au Congolais ko landa kote. Biloko wana ezali ba balle perdue o bazo préparer les Congomani po yebi Congomani ye alanda kana ye biloko bilongo bonité. Comment bozali ko bosana ke ngai na yo bitumba la biso ezali ete pays ezala réellement libre. Bitumba la biso ezali ete to ezala indépendant. Bitumba la ngano ezali ba valeur. Si ko balingi ba côté la biso trouble et pas ya fache chikungunya. Akomemela biso trouble parce que tango bokolanda we ranson to ko empêcher à beta musique té. Kuna Burundi a déjà parti. Kuna, bile moko bomoni, ba Indien bazui parti. Kuna, ba Tanzanie bazui. Kuna, ba Rwandais bazui. Kuna, chacun a zui parti na ye. Et Congo, et tikali lisusu ne le côté. To tikali ka kobomana entre nous. Bitumba la biso eza ya wera santé. Bitumba la biso ezali to libérer toute étendue de la République démocratique du Congo. Ba mobilisation au bozo sala bo pesa biso wera obeta tete. Soki a biso to bundi wera obeta te obeta ndeni. Awa to bengani ba Rwanda wera obeta. Obeta te. Akoya ko lukasiko maboko na lolenge ya bien. Parce que lelo so to bundi mboka la biso lelo comme na ngwa indépendant. To ko empêcher wera beta musique poani. To za ko empêcher wera beta musique parce que mboka la biso est indépendante. Et ça moko ekimele moko onga mona kango sans objet. Parce que bateau ba oboma biso eza werate, bateau bazo oboma biso eza Félix na ba Kabila, ba cible to yebi bango ba demo to yebi, mais tozo ke do kangaka ba diable mike bateau ba yibaka, bateau bazo kosela bateau bakam. Mais mutu ya telemi na liboto no pour avancer tu le connais. Mozo ça l'assemblée. Pourquoi tozo ça l'assemblée la ba grand cible? Cible la biso ezali fachi. Et sengeli to longole na mboko la lombango. Po yende ndoki ya Congo. Yenda yesu ko boma biso yenda ye ko bebisa bande ko nanga. Je n'ai pas pour des musiciens babeta. Pour l'intérêt moko kunate. Mais ce n'est pas ça notre cible. D'empêcher notre propre frère de faire son travail. Lui aussi il gagnera peine à ye. À moins tous à la mais ce que nous voulons c'est la délivrance. C'est pas Wera qui va délivrer Congo, c'est pas maison mère qui va délivrer le Congo. La Congo et les Congo plutôt que ça la délivrer na ngana yoto sangesa ba moyen. Aujourd'hui notre sœur est arrêtée. Hier c'était Mamour. Le jour là on m'a menacé moi. Qu'est-ce que vous voulez? Tobunda. Tobunda, tozo ki bakobunda pona nini? Tozali kobanga kobunda pona nini balakisi biso ke nous avons l'irresponsable. Donc un irresponsable tout fait. Biso tozo loba tomona ki yango avant, bande kolanga to ya kokufa. Na beti cri d'alarme. SOS bande kolangai. Libérons les Congo. Notre grand Congo. Tout ça a problème tela bande ko la biso. Aujourd'hui bazo c'est la biso guerre entre nous. Ngana yo to komi ko bomana inutilement. Aussi longtemps cible la biso eza Félix, to sala ki maponami, ya boy maponami na biso akei ko sangana na bandoki, oyo ba komi fort les gens ba ye ko zongela ngana yo. Ndeko langa. Bocha no ba commentaire bele bo finga nga. Qu'est-ce que vous voulez na mboka la biso? Bozana posa ba finga biso boye. Vous croyez qu'Ataba français yango bazo bakobanga kabino Ataba tchadien ba burundais ba tanzanien ba angolais ba kopesa bino respect na ndenge pa ba mona mboka la bino zo kufata bosa elolo ko ba ofinga bino abolo ngba boza le côté parce que bozo ko kata bo bundela mboka la bino te boza crédible te boza na valeur te boza na balolendo wana na pamba parce que faut te le chaque jour parce que tu es impuissant ya ko libérer notre grand Congo. Tu
Tous ça va malheureux, il faut te le dire chaque jour. Que Nzamba pèse sa force, la puissance, la domination. Pour te maintenir, te longa, te benga na Kagame. Qui a commis les lots, je ne sais même pas quoi vous dire, mes frères et sœurs congolais. Qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, nous sommes menacés. Et voilà Tatiana accueilli. Bon, ce qui va bêter ton gamabe. Famille n'a pas rejoint na retour. Famille n'a pas rejoint. Bande konanga. Nous voulons la paix. Préparer la guerre. Tout ce que nous avons la cible. Et c'est le komoko ya mabe. Oui, les messieurs congolais, ils ont un problème. Parce que bango ba fan na bango sa ba congolais loko na bisa bango butu moy. Ba fan na bango na bazo souffrir ba kota ba concert na bango. Ba koye ko sangana. Ba loba po na Congo. Ba yemba po na Congo ndenge ba yembela ki Mobutu. Balobi Dieu ya musée. Tonyo koma ki koleka tango ya banoko. Mais aujourd'hui pour ça la nzembo. C'est qu'on a konyo comme Mobutu là konyo comme lelo ndeli bile boso ko sala nzembo te. C'est par là où les bas blessent. Mais néanmoins, notre cible, ce n'est pas nos frères congolais. Notre cible, c'est les démons qui est Félix, Oyaza étranger, Ameme Libiso Bandekonaye, Bayeko balkaniser Mboka, Bayeko Bomabiso. Et voilà aujourd'hui, Premier ministre français, Alobi Aza irresponsable. On ne peut pas construire un pays. Na tête ya nation, bocha irresponsable. C'est malheureux. Alors, ngana yo, tozo préparé nil pour na Congo. Congo est la meilleure. Tozo bunde tumbe ba valeur. Il y a ba conflit personne na souci moko. Notre souci c'est le Congo. Notre souci c'est l'indépendance totale de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons la paix à toute étendue de la République démocratique du Congo. Tout ça la moussa na biso librement. Tala le loyo. Ce qui te kei lelo. Nanya kolobela bino. Bande konanga. On crie. Parce que Congo, c'est moi. Congo, c'est moi. Je suis malade. On m'a envahi, on m'a assassiné. Je ne suis pas à l'aise. C'est paix. Je ne sais même pas qu'est-ce que je vais employer maintenant. Les mots me manquent. Bande konanga. Litons. Sauvons les Congo. Continuons aujourd'hui à couper sauvons les Congo. Dressons nos fronts qui étaient longtemps courbés. Et pour le bon, prenons les plus belles élans. Sauvons notre pays. Tobundela mabele. Oh Seigneur Jésus. Pesa biso ekoki. Tobundela mboka la biso. Bandeko bozo yokanga. Bandeko bolandaranga. Na yaka pona kofinga mutute. Mais na yaka koloba. O ezaka bosolo. Na yaka koyebisa bino ete maloba nanga eza bosolo po nzamba za la sima makambo depuis na banda koyebisa bino makambo oyo bokoyebisa nga te ke likambo moko o na loba na bino te pe yango langa la kwai tout na loba na bino so bobani bemission nanga bokomona ete na kenda nango malé pe lelo oyo to s'avancer na liwa po to yoka ki avanter. Les politiciens, bango tout, bana bango kanalika moko. Bango tout wana, bako sala négociation, bako sauver Congo te ndengana ni peuple congolais, to telema. Ba Congomani, to telema. Et tumba o yanga na yo, to banga yango te. Soki to bangi yango, nde to zuli. Kasi bosunga biso ata moke. To se préparer en conséquence. Parce que croix ezali boso la biso to ko reculer te. Mais quand même, hein, tous à la paix, to répliquer. Tango bako ya koluka biso to répliquer. Tango bako ya po basalanga mabe na bundata etumba. Na sala te lolo ko apamba. Pe ata babominga likamte balobi wana azalaki pe mwasi akimaki etumba te. Kasi tango to ko tambola maboko pamba. Ba garde to na ba konte po to la mbongo afuta ba garde corte. Ba petit ope bazaka ya makasi wala fo futa bango tambo sepe parmi bango ba très ba kozala po ko ka kolesa bango malamu te mais tozo tambola ka na molimo ya nzambe tata la kati la biso kasi ti to ko kosela nzambe tata makam parce que tozo obéissant te na kati ya Congo tozo linga nzambe mais tozo servir nzambe te parce que ko linga la ko servir eza biloko mibale bande ko na ngai
est-ce que biso penza to tanga ka livre de vie to yoka ka malako pe to sala ka pratique ya malako wana to pe to alika ka ba depte ya diable to zo kena ko remplir baba inutilement. Mais les Congolais prient. Pourquoi souffrance ou ils ont déméré? Pourquoi souffrance ou ils ont déméré? Toni tela na biso la biso, est-ce que vraiment to adora kanzambe ya solo? Est-ce que peut-être biso to sala kanzambe ndenge longo bani? Parce qu'il y a un fin dans les Kambutu, mais il y a Congo jour pour jour. Batutu, comme le Belengo, on a sonité. Tous autres trouvent un bébé normal. Bande Kolanga, bota la humiliation, bota la sonne. Vous comprenez que Félix a présidé l'Union africaine et ça Kagame. Bazo banga Kagame parce que Kagame est là, Félix pas sa bango minéré. Et Félix a dit qu'il bon pour azwaka makambo na biso apime la biso élection la biso to sala ki ya makasi kasi bokasi Félix a koza malamu na vie na ye Félix a koza na libabe ti mukolo ya kokufaka po ya nyokoli biso makasi alors tondi ma libabe olekelo avant na Bujumbura kaza na na Congo te parce que wana ko maudire à toute une nation parce que Félix a raison nyata mai wana fezo melio na beleli na bino ete to sunga les 15 soki to kobima to bima na ba quelque chose pour Congo la biso. Enfin notre Congo est sauvé. Enfin notre pays est libéré. Merci na Kabouya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Merci na Falia Mobali ya Pembe à l'équipe Tabanelengi. Yewana vraiment bomoni na montage. Merci na Pape Dieu directeur à recherche stratégique. Merci na Sango Mokonzi Para Bemiso Babiso. Merci na Mamour d'Angola Nzamba Batela Openza. Azana Mofolu donc ezo sala mingi mais nebisa na kolukaye. Merci na Florence Matondo Bino pour remettre Angola le bondi à Botard de Bono et la RMC comme la Bino. Merci encore une fois na Juka M, merci na Maman Vava, Maman Célestine Jolie qui est dit. Merci na petite sœur propre hein. Manananga les États-Unis d'Amérique à Kundiana Nanga, merci l'équipe pour la terre. Ingete là-bas dans Voulouzi. Merci na Bino tout au besoin l'associé à Koyede Biso. Bobenga poto sala quelque chose. Bobenga poto sala quelque chose bande kolangai. Nous voulons la libération de la République démocratique du Congo. Mon ami de tous les temps, Dieu nous laisse là où tu es, que Dieu vous bénisse. Bisso, tout ça la course au pouvoir. Pour élection, ils ont atteint la République démocratique du Congo. Élection, ils ont atteint. Élection, ils ont dit que pèse Félix chèque blanc. Élection, ce que ça mène à Congo, tu pèse Félix chèque blanc à remplir ndenge ya lingi. Mais ce que tu bois ma avec toute notre énergie, tu bunde limbo kalabiso. Là, tu as le Congo meilleur. Même à Ponami, tu peux Félix chèque blanc. Ou à Zanamato à Koyoka, ou à Zanamotema à Kondima, pour tout ça, pour nous sauver la nation Nabiso, ou est comme une passe, ou Félix a connu au Kolayango, mais bino bato, ou batindi bino, ngana bino, beaucoup zika na moto. Vous comprenez, côté à Kamobutu, les lois sont bolekani, mais ça tout bako tumbama. Pour être ngaipe, tu as une stratégie. Bolekana nandima soki bo ali bato ya solo, soki bo zikite. Le bas nzambe langa, azan nzambe ya kota. Mais le kola nzambe langa za le créateur de ciel et la terre. Bolekala kota Kamobutu. Boko mona oyo ko salam. Que Dieu vous bénisse. Bye.